Bonjour. Bande konanga lelo na ye na mwa masolo mike tokosuki sana politique. Bote na bino Raphaël Ngoma molobe na bino kati na Rango TV. Eloko na senga bino tous les jours et ali kaka ku s'abonner, bo s'abonner, bo aimer biso vidéo na biso pour que epesa biso makasi lobito ye la bino masolo mosusu ya bien. Bande koma bolingo na ko banda leo na lisolo ya pasi ya mawa. Kotalaka ba télévision topé ko landaka ba émission ya baninga muso epesaka biso ba inspiration. Moto alingi komi boma pona pasi eleki na mokili. Avandi aoki pasi azangi na eloko kolia albite kovanda ngai moko pasi eleki mingi mbongo ezali te nakoka ko vivre lisusu te albite tika ete nami boma. Mais azwi likanisi pona yeza ki likanisa malamu abite pona mi boma esengeli na lomba wa boina kenda na jamba esika wapi bato bazali te pote na mi boma. Bande ko bolanda lisolo yo. Moto akei na jamba pote akine komi boma amati amimi kiti na ye azwi singa kordo na ye makasi asomba ki yango kosomba pe na zando akei alobite alingi komi boma. Akamati atie singa abi ngonga ekoki na mi boma. Tango akamati atie kiti ya bundi ko bongisa singa tina kingo po mata na kiti ya kanga siko singa na nzete pote ami boma. Na mosika en face na ye moto moko azanga ki bilamba atelemi penza bulumbu azotala ye. Mama wana alobi moto wana azotala ngai bondeni na osala ndeni ngai na miboma epai moto azali te pour que na kufa tranquillement moto amona ngai te na yeba te tango na kufa bato bazwa ngai basala ngai ba kosala ngai mekasi lolenge na kokufela na lingi moto amona te. Tango azoloba boye moto na ye kaka bolumbu na ye apusani pembeni avandi telemi kaka en face na ye mwa mosika azotala. Siko mama wana solisi abi na ye me yo ozotala nga boye po ani. Nga na ye komi boma abi me yo ningo sali yo na ye komi boma. Oni komi boma po ani abi pasi eleki ngai na abi na yo mokili oyo pasi na koki te na vanda kangai moko mbongo ezali te nazali na zangi na eloko kolia. Donc vraiment nazokoka lisusu te yango na ifona miboma. Oh okomi boma pona pasi me ngai sikoyo problème ezate lokwa yo ni komi boma mi boma ngai na sengeli kaka na ata couper ya pamba yo zai na ngwana moto ala za mobali malabi na mwana mwasi na bine te soki opesi ngai ata couper kaka oyo lati wana na kolata yango pe na kei na mokili parce que nde nazala mwana bima na mokili ezali te pona zangi bilamba eloko zangi singa kaka te na ke na mokili ezali te na zangi bilamba yango mwe na vandi na zamba wa boye na zuluka moyen na lomba awa na kenda na zamba na lomba zamba na kenda na mokili po na yebi ke espoir ezali so na komi na mokili atuka na ko débrouiller ata to lo pamba ménage ata couper na yo wana so ko pesa ata couper a pamba eloko nyonso ko pesa kaka ko ekobomba ngai nzoto pona zo moya ko kenda na zamba na miyo ka soni te na ko kenda. Mama na bimbe ngana lubi bongo te ngana linga mi boma moto amona ngai te yo kenda ngana ko mi boma na ngai nanu abite ngana zo zela ka yo mi boma soko mi bomi yo pese kaka couper wana na lati et puis na kei na ngai ata couper ya pamba tope blues no wana to tricot lati na kozo yango kana bimi na mokili l'essentiel na bima na mokili pona ebite espoir ezali. Mama na kamati ya longoli singa na kingo abi na komi boma lisusu te nazozonga na ngai kala mokili parce que komi boma na moni alike ezali na bato bazali ko désespérer leçon morale ezali nini. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme là? Maman na lokwa zalaki na soutien gorge akambati blouse ya likolo apesi papa wana azwi coupe na ye apesi papa wana alati nini blouse ya basi na caleçon mudinda ya mama. Alobi en tout cas merci mingi nzambe apambola yo. Mais motongo lo ni apesi conseil abi na ye omuni na mokili yo ata paseleki yo. Il faut toujours garder espoir. To vivaka na mokili autour na biso bato bazali. Mais pas si ateleki yo okoki ko désespérer te à tel point que ozala ozwa idée ya komi boma po
moto moko azali quelque part akoki toujours ko sauver yo. Moto moko azali quelque part azali toujours ko sauver yo. Soki omoni ke passe eleki yo, senga ata bato baninga ba pesa yo conseil et loko ni okoki kosala poko ka ko survivre. Parce que bon, tu dis que ba passe monsieur ezalaka ke moto penza akomi na point moko ke moya sali kambo ezate mais et pas bato bazali, il y a toujours une solution. Bato bakendaka na ba église, bato bakendaka kosenga ba aide na ba charité. Ici par exemple na bamboko to vandi na ba charité, bato bakendaka na ba master trip na ba charité organisaka ba collecte pour na kopesa bato ba biloko. Biso na banda ko tozwaka ba sachet ya kotia ba bilamba. Pourquoi moto azanga ya kolia à 100%? Donc pas si et les cas qui mingi moto alobi a abandonné, ne jamais abandonner dans la vie. Na vie, nzamba tiaki biso na mokilité poto ya ko souffrir. Mais tiaki biso na mokili poto vivre poto sale la ye mais siko e komi problème tant moto passe le ki azuma la quoi nzamba tiki. Kasi ngongango yango na esenga ka moto aza na conscience ayebate eloko nini na sali pour que na koma na ba condition oyo. Okoki pe ko interpeller nzambe na yo en disant mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? D'ailleurs, vous le savez, Jésus est mon quoi gangaka na ngomba ya Golgotha kuna na lulikona kurus plutôt a gangaka bi mais mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Même Jésus o tobeka to bengi na kombo te mwana nzambe o yazali penda source divine ya mokilo yo toyebi ke wana zali mwana na nzambe ali nzambe yemoko mais aganga ki pe sabi papa boni otiki ngai boy. Voilà donc leçon morale na lisolo ya que ne jamais abandonner. Il y a toujours quelqu'un. Et voilà, ce quelqu'un-là qui était venu voir la femme là, peut-être que ça qui n'a pas kaka esprit en nzambe etina ki moto pour que ba kende ko sauver akufate. Mais tant que papa on a bimaki na cité lo ni salamaki. C'est comme moi sur le quoi zaki na ndako, ami na ndako. Abi mais yo bon jiko sko vanda wapi. Yesko alingo bima sauveur ya moto ya bolumbu. Bakei bavandi ensemble, maman wana akomi le quoi sauveur na ye, allez, bavandi ensemble et komi nini to débrouiller vi, papa akei ko luka, abandi ko zo musala, bavandi. Donc nzambe atika ki maman wana te atindela ki moto pour que akokako salisa ye, alongola ye na makanisi liwa, alongola ye na esika ya kufa. Ndi yango wana balobite na mokili, ne jamais abandonner. Ne jamais, il faut toujours persévérer. Attends passer les kindengenini. Wana to tindaka message wana mingi na bato bavandi na bamboka na biso parce que au comment on appelle na Kinshasa moto avandi banda tongo tipo kwa moto moko na ndako abimaka kendaka musala zalite. Moto moko kendaka koluka mbongo zalite. Banda ko muso okenda nzungu epelaka te toute la journée et ce sont des histoires vraies o ele kaka. Biso pe nde to vandi na bapoto to zena ba passe na biso ma niveau na biso parce que ozaina na ba facture à kofuta ozoko kate bato mingi ba abandonaka. Mais il nous arrive parfois de chercher d'abandonner aussi. Mais et loko moko ezalaka kati na biso bike au moins ya kolia ezali mais kuna siko bazalaka bazangi na ya kolia. Donc nous takoma ko vivre au jour du jour, au jour le jour. Lelo eloko nini elinga na ko vivre na nini na kolukambo ndenge ni pona vivre. Azela tant kakate donc ezali kaka avandi bo backup moko babila ya otika nga ya wasala ba pese moi 100 francs 1000 francs pas 2000 3000 francs et komi ya malewa moto azuelo kakolia na tongo na muka ki azalaki na 0 francs to azalaki na 100 francs li pakuto ezalaka soki 500 francs tala esika bato bakoma na pasi masolo ezali ebele kati na rango TV to zeli bino système akobetela bino masolo bato ebele bazali kala na bamboka na biso Congo kindumbe zalaka ya kobomba kindumbe zalaki faut kende sika moko boy para komona bandumba bato bakendaka bamona ka bandumba na bisika moko boy mais ezalaka makambo ya kobomba mais lelo yo kindumba ekoma polele kindumba ekoma ya kobeta lisolo kindumba yali le plus vieux métier ya mokili de l'antiquité donc kala déjà bandumba bazalaka kala toyebi basola bandumba mais le problème est alini pona nini bandumba bakoma na niveau wana moye toyeba ezalite batata bama bandeko soki tolobite
masolo ezali ya bandumba bakomi kolbeta masolo na bango baloba ouvertement que basalaka kindumba basengaka mbongo nakendake pa ya bamusicien boye bakendake pa ya baministre boye bakendake pa ya bato ya mbongo boye bato ya leta badepute balekaka awa ekomi somo masolo ya pakajuma boye biango quand on écoute ça par exemple na internet en tout cas ezali pasi mingi na kolanda donc vraiment kindumba ekoma polele ezali likambo ya koloba wana ezalaki transition mpona kokota na lisolo na biso ya suka lisolo na biso ya suka yali nini mibali oyo bazali konyokola basi na bino na ndako basi na bango na ndako boyoka ba conséquence ni ezalaka ntango moto aonyokola mwasi na ndako okomisa mwasi neti TV na yo ya 14 pouces na ndako ata rideau eleki kutu ye na valeur mais vraiment eza mawa mingi soki alobi amemi ngambo sikoyo soki mwasi akomi bizaleli mabe nani nde akomisi ye boye wana ezali mobali aza koraconte lisolo ya basi bamibali oyo banyokolaka basi mais de l'autre côté dans l'autre sens soko tie mosapi boye bongo ngai moko nasalaka nini na mwasi na ngai donc yo mobali kaka ozobeta lisolo ke to mpe mwasi azoloba te mibali oyo banyokolaka basi mais basi oyo banyokolaka mibali mpe bazali basi banyokolaka mibali mpe bazali na bandi tout autour na biso na monde entier tokaka kaka mobali akufi mpo na susi ya mwasi mobali akufi mpo na susi ya mwasi ezalaka rare oyo ka mwasi akufi mpo na susi ya mwasi ya basujet tobetaka yango nzela tolobaka yango mingi mwasi akufaka mpo na mobali oui mais eza bakamoko rare mais oyoka kaka mobali wana akufaki na susi mpo na nini bazali koyokana te na mwasi na ye mobali wana akufaki mpo na nini akomaki kozala na mwasi ne baproblème interne tokoloba te parce que vraiment quand on cite des exemples ekozala lokola boza kotanga motu moko en sourdine toza na posa ya kotanga te mais l'idée générale est que yali que basi banyokolaka mibali banyokolaka basi bandeko ba bolingo na kati ya ndako bolingo nde ekolaka so bolingo ezali te en tout cas je crois que lisolo ya liboso ezalaka soki masolo esimbi te toloba nini seleva mbano ochange kombo mbala moko parce que soko ozali nani oyo koma na yo sele donc vambano nga na yebi sele vambano moninga mwaza oyo nanga badossier na aéroport de Kinshasa dans les années X voilà Sele Vambano, je crois qu'il est à Paris. Je dis un grand bonjour à toi, Sele Vambano. Mais tu es à terre, moi, comme on voit Sele Vambano. Donc, comme on a dit, Sele Vambano, mais Vambano, ils allaient Kupanzana. Donc, ce qui m'a trouvé au canité, bah, Panzanaka. Mais, Makambo mingi avant ya Kupanzana, ils allaient bah, mais kaka kobongisa. Bah, solo laka, na moi si, ton maman, koyeba, eloko nini, ezali ko salima katinabino, eloko nini, yego pesabino. Nungu eloko nini ezali kokotisa mbilinga kati na libota bato basololaka soki bosololi nde bokoyeba epai wapi bozali epai wapi bolingi kokende donc presse na kokabwana ezemabe bato mingi pe basi babenganaka basi bato mingi mbala mingi awa surtout en Angleterre toyebi que ba mama bazalaka na habitude ko benganaka mibali pamba mais toyokaki pe ba msuba bakaka ki ba mabala msumo na ba vandaka na bango sika moko mais ezalaka ba mabala ya lokuta bazali bavandi esika moko mais bazali penza ensemble te au moins ba na kena paquet na fête mitan bazonga kana ndako papa kombo na ye babeta ye kombo Salomon maman na kati ya chambre donc vraiment Salomon na chambre tala kaka boyebi ba terme Salomon ya kombo ya motote mais salon ya salon donc papa akoma kula na salon maman na chambre ou bien na chambre abana maman kota na chambre abana papa tikala mo na chambre ba makambwana ezali kati na biso ezali tout autour na biso attention boboma bolingo te pona ba makambo oyo ezali lokola ba makambo ya mike parce que makambo nyonso ezalaka toujours na solution il y a toujours possibilité d'arranger botika makambo ya kowela kopanzana mais bato bazali na mitema mekuse yango lo kakao abelaki to boyi ba makambo wana mama omosala mwandako mama linga papa linga mama un problème bo sala neti ko bongisa parce que masolo soki bo bongisi ezalaka esengo mingi na miso ya bato pe na miso ya Nzambe bande ko ba bolingo lelo ezalaki masolo mais tokoya na ba masolo mosusu
Rango TV to sengi na bino bo aimer bo sepelisa biso na ko subscribe ko s'abonner bo petala ngongala pour que ceux qui to sali ba émission asika boko ka ko ba émission na biso ba tata bamba mandeko Raphaël Ngoma molobi na bino na lobi pe na quelque soki sana ko pesa mbote na ndeko Vivien Bonjeka mbote na yo epa yo vandi kuna na Chitamil batata mama ndeko na Bosanité James Cameron Kokonjoko ye avandi bongo pe na Stockport bandeko ba bolingo Cyril Modogo président des présidents mbote na yo Guy Bouchard Moulongo Papi Mousongo prix Nobel bambote na yo yango wana batami kusena batamilai na pesi bino mbote na bosali motote Blaise Simbo un grand bonjour à toi Roger Malala Puce topesi bambote ebele Timba Musei Nzuzi Musei talakaka molonga ni babosana kaete batata bama bandeko naninga bino trop mais lelo na suki wana Adamo Ekula na Belgique un grand bonjour à toi tata mama esiko vandi moi ndambo a conseil soko zui like p kamata au s'abonner. Merci et au revoir. On se retrouve la prochaine fois sur Rango TV. Noël Tsumbo, Nazo c'est la générique.